Coucou, coucou, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizui bino, boboto, bondeko. Nakati mabota na bino bandeko na ngai, voilà quoi. Voilà, je suis à la cuisine. Nous avons le moment ya malili et ça va bien. Voilà. En tout cas, bandeko na nga bambote ebele, bisika bizui bino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na bino bandeko. Shalom, shalom. Bisika bizui bino bandeko na nga. Oyo ezali nango rosé ezali sans alcool, hein. Na boy bolo bala malade noise ou tabakwiti. Voilà. Tom la biso ça rappelle bien pour la santé, hein. Voilà. Oh là là, ça c'est trop encore ici. Voilà, bandeko na nga bambote ebele, boboto bondeko. Nakati na bino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Dieu fait grâce. En tout cas, on est en bonne santé. Nous rendons gloire à Dieu parce que notre souffle, c'est entre les mains de Dieu. Tozo détenir souffle na bisote. Yende mutu azarakanango. Toko pona ilambo olata. Oko pona place oko kiende. Mais souffle na yo. Oko iko kanga yango te so nzambe asengi yango. Alors vraiment, ceux qui te lelo juste... sous les baobas, tu as présenté ma condoléance na biso na maman Moindo, maman Oyo, azalai na abanosa théâtre na Congo. En tout cas, azalai na biso toane kolinga mingi et puis nga vraiment kokenene na Angola. Je vais vous dire la vérité na sepela na ngote na lingara zonga na Kinshasa. Ah, et vrai, na ba maman musu bazakuna, ba maman ebele bazakuna vraiment batu ya génération na ye, ba maman epela bazala ba opeka batu ya génération na ye. En tout cas, même ba ibakata wana, même ba sila, même ba nani, en tout cas ça n'est pas maman ya mukolo makasite, ezaka ba situation ya Congo ka ndenge ezali na nde pa koma na Angola, vraiment na mona pe na Angola a resisa na ye pe makasite. Vraiment, et ça li passe. Maman na biso a botarabana na ye, misato je crois, ou bien mi balé azaki na moi na mon côté, mais bana nyon surtout baye kokufa. Bande konanga atikala robele na moi moko na ye o batbalbaka moshi na ye, atiaki botema, azaki mwana na ye, même azana ba douleur, amona lobi mwana nga mutazo maseye, abombi koto yo amaseye, bazaki kabango mbale na mwana na ye. Vraiment, et ça li passe, kolela na ye, ça li passe. Amoni penza que pona ekuto amoni comme si Dieu n'existait pas. Amoni neti nzambe zoyo ke la été. Nzambe est-ce que nzambe penza zali? Soki penza zali penza ko comprendre te que malamu azwa kutu ngai mama atika mwana. Vraiment mwana kola e pa bota bakoko na ye. Vraiment ndenge ni atika ngana mokilika ngamoko. Mama lobi akomi inutile. Mama do aleli. Alobi vraiment bandoki bozawa te. Bolia na bino pe ngai. Boyibinga mwana nanga. Mama aleli bandeko na ngai. C'était difficile. C'était pas facile à avaler. Et ça la kinga, et ça linga pasi. Pona na yali boso na bino. Na ko présenter ba condoléances na nge pa na ye. Et puis na famille na ye. Et ça li pasi bandeko na ngai. Maman ba pesa ki ban ebele na mukili abote ki moko fo baza bazaki mi balé to misato ndeko mwasi moko pa leki alobi ah nzambati apesi biso ban ebele te alors ka moko wana apesi biso ta muso apesi ka mi balé moko akufa moko so aye kokufa bandeko nanga esali pasi abelaki maladie ya mulaite mais bandeko nanga ba AVC oyo tozo comprendre ngote. Et comme il y a un bas âge. Moi, nazaka na 31 ans, bande konangai. Donc, âge abano bisoto boti. Moi, nazana na 31 ans. Akende, bakeno komona ena makila na kacha cerveau. Bande konanga. Eza nini? Est-ce que kokanisa? Eza kaka maladie normale? Kolia eza malamu te? Bama eza malamu te? Qu'est-ce qui ne va pas? Bande konanga na kacha communauté? Ezo sala pasi tozo yebate nzamba alinga te ya biso nini alinga loba na biso nini bande konanga en tout cas tomi lengele malamu nzambi to yebi mokolo te nzambi to yebi pe ngonga te bande ko bola ike bo partager mission bande konanga kolala kolamuka mama zakina mwana na ye mwana zo se sentir bien te mwana zo komi ko transpirer
mwana zo toka. Mwana lobi mama mutu kilo. Mwana lobi mama ça ne va pas. Mama lobi toke no ben hôpital a pembeni awa. Ezakara ba fièvre kaka ndenge yaka. Ba komi hôpital a pembeni. Ba meki. Ba moni tension komi ko mate komi ko kita. Ba lobi mama biso awa. Toko kaliso mwana te. Mama lobi nzambe na ngai. Na mboka mupaya. Na ebaka te mama moyindo so pa za congolaise. So pa kindaka kovanda kuna mama na eba te. Abi nzamba tali likolo aye kobenga bato bazaka ba proche na ye bazana voiture o la bande bazala bande kona ya considère bango lokwa bande kona ye. Mama moyindo abengi. Bango pe balamuki mbala moko gloire à Dieu. Bandeko bazala ki lokola ndeko na biso Blaise te. Ba benge l'hôpital entre parenthèses. Ba yebise Rafine Tumba n'est plus. Au lieu de le mal au bâté, je dois être là na mona vraiment ngamoko. Ngamona kanga emisu. Ngamona mona pona kombone za kite. Ba benge na 4 heures. Abina ba on a rappelé bino na 6 heures. Te. Papa o asaki bongo te. Tanka ba bengi ye. Alamuki azaki na pongi. A bongi si miso asokoli. Iye wa n'hôpital. Ake kozwa mama moyindo. Mama moyindo lobi a proposé mama moyindo. Toke l'hôpital à côté boy. Mama moyindo habite to memaye l'hôpital na e o amesana kokende. Siko to yebite. Mwana ngwa banda ko bela. Azalaka santé malamu te ngwa banda ko kende l'hôpital. Wana to yebite. Mais mama moyindo lobaki ba memaye l'hôpital na e oyo bazala ko soigner. Ce qui peut aza anémique, ce qui peut ndenge nini biso to yebite. Papa pasali nini ayokeli pe mama. Mukolo mwana amenye l'hôpital oyo baganda kokena ye. Kokomba komi kuna hôpital na pe batali batapote baluki baye ko isa babi ka oyo fubo ke na ngona hôpital mususu kuna. Pona kote kuna bazana ba radio, bazana baboye. Yango bande ko na ngai bomoni biso na kati ya poto awa. Soko balobi to bela kate bokosi. To zaka pe na kamoko kaka na kati ya poto awa. Mwana moka bande pe ko bela. Ba bengi kuto ambulance. Ambulance ye ko zwa ye. Kei na ye pilon bakomi kuna batali pe na hôpital wane sili après ba habite ka oyo. Faut kene hôpital oya côté boy. Vous comprenez? Kaka ambulance ye moko ba utika binote. Yangana tozolo babande ko na ngai. Quand ce qui tozo développer mboka na biso te. Ba to badozana na ba courte vie, ba 40 ans tokei, ba 30 ans tokei. Après à la fin Congo nyonso ekolimwa, batu bakozali souté. Parce que pour bozo mona na ba Afrique wana, même na Bangola wana, ba salité, ba fulu, bandeko nanga fulu, place kaka microbe eza. Bandeko epesa maladie. Et puis nga so bomo nanga boyko bolimbisi. Nzamba sala nga maniaki. Nakoka salite te. Nakoka donc ndenge na zaka boyko monika banto ba poubelo ezaka na liboso andako wana. Bayaka kozwa ngo vendredi. Soki kaka na outa musala na moni de na ba entrée po anga baba na nga na vanda keza tala mulai. Donc na yeso bino baba na ngeza na mulai yo ba bengi mulai. Nga siko na vanda neti na mwasuka balabala. Na tambola kapenza balabala mulai kuku. Na soki na talika na ba parcelle. Na moeka ba poubelle ba boaki na yoka hae. Na yoka neti ba décharger ngelo moko boy bandeko na ngai. Nga mo pe na mi comprendre kaka bongo. Même temps na zaiba na so na ba quartier wana so ika mutu apuso alekanya eko abalka boka matiti aye kaka lokote so ba matiti wana so ika ekei. Na badao mona ka gloire a Dieu. Biso soko ba lupango muswa minene pe to vanda to wana soko timu na libulu bo timu tele libulu mulai na lupango. Bobwa kana bino ka matiti kuna timu kule kotonda bokundi. Bo timu ni musu pembe. Zo comprendre. Car ba manzanza wana nde mama so anda ba bobo ka manzanza te be bakate me ba bloko nyoso to lia ka to matiti ya pondu tout ce qui est au kotia na sama bele et comme na ngosu mabele. Tuwanda kubwa kango ba sachet wana nyeso ba manzanza to longoli omwaka bani tuwanda kubwa kango kana lupango msulo ekomi na oso filmer bokoko na pe biloko en tout cas na koka salitete alors so no mona na Congo
baola kisa na gambela tala bafulu bafulu na kodo na obanga na kozwa avion na okena mboka na omona kaka na kokoka te nzoto na ngai banesa nga bamikusa donc nazaka donc moi ete na 2016 bandeko na nga o bamonanga wana na bandi YouTube te na kenda na 2016 bandeko na donc corona zala te me na banda okanga foulard aw respiration mkusi na okoka te na okaka nzoto neti mkusa na komi kotungisa wifi ngana fona zonga beza nyozonga okozonga te okosilisa konja eloko ni yango ozaka na nyongo na mboko yokimaka donc eza bongo te eza basalite bilo mso ezo boma bana biso boneti ba mama moyindo bazanga bana ezaka basalite bandeko nanga donc ngaso penda ka poubelle kaka elongwe kaka babwaki poubelle na samona kana même moi ba poubelle tozana ngona bandako so ka na monyo le msuku te tonzi na ngote mais so ka esprit na ngana boyi na ngana kangi na ngango kaka après nga moma bien sachant ko pesa na combien na kati ezaka ba 10 na kati ba 20 ba 30 osomba otamsuka 1 pound in livre na ke no 20 saka poubelle ngo na kangi na ngango na sen na boaki na ngango libanda siko tala sko pai bana na biso environnement eza bien te na ba Congo wana na Bangola ba donc ba konzi bosa la mwata likambo tozana ba biso ba terrain minene na ba Afrique wana boko ko kino ko luka terrain moko bozange essence te pona ko sinistre ba biloko wana boko so ma machine munene bo installer yango ba ekoti saka ba salite tango ezobima kuna ezokoma ba poussière après bozu ba poussière wana bo kino ko boka mona ba érosion ba président ba konzi aya boti kaka peuple boye ko lia kutu ezate siko ba typhoïde eko ba biloko wana nyoso eko pesa ba problème na makila eko pesa ba arrêt cardiaque ba malade makambo ebele nzoto eza fragile bandeko na ngai tozonga na lisolo ya mama le ba komi na hôpital wana ba yebisi bango kuna te alors bandeko na ngai pe na lobane soki ba ken hôpital moko a quartier boza Afrique balobi awate bo fu bo raisonner mbala moko bo ken hôpital bo yebi ki radio ezali pareil bien do bo raisonner na mbongo te po bo yebi ki kawana lokwa ba kokiango ate bo kende lisute bo lexa air no hôpital muso bo yebi ki kuna pe eza na ngokra mame bande ko le ba ke kuna ba biba kisko no hôpital ba comme hôpital monene ndeko alobi ba yambi bango déjà hôpital o balobaki o mama lobai ba kende na ye ba kanga report ba zoto quel hôpital ni ba kanga report na ngola la sina oki makambo mingi même itango nani akufaki personne mira esa o l'hôpital ngo ba kanga report hôpital ba kanga report te hôpital moko te ba kanga report sora bo comme l'hôpital boromona et l'examino côté urgence côté boye ba kule zara 24/24 balobi ba wumela kina po ba toke po ba fungolela bango porte tango ba koti ba tali batali ba bi okana bango te minute wana nyoso eza oleka makile sana ne ezaka ko bakisama parce que faut ezala nerf moko ekatanaki bandeko awa na poto batebele ba nerf wana ekatana surtout na âge na ye ba soignaka yango très bien so bokeka mbangu opération bato bazala so baleki 60 ans soki nerf wana ekatani yo déjà ezala moi passe bien ba 65 ans babilo mais so bozana ba 21 ba 30 ans na zo ba camarade na ngana Danemark maman na wana tozanga na ba dans les quarantaines ou bien ba trentaine nerf wana ekatana kai na mutu akendaka pe na et pas assistance sociale a osola ka bopumba moko asai kanet ko lemba boy ba bengi ambulance babi nerf ekatani mutu makila ba sokol ba sali opération awa ba sokoli mutu et puis bazoka tio moko muke ba kotie na mutu ezotangaka makila ba tiemo eloko moko awa ezoko aspirer makila bande ko mundela koma musika il faut to respecter ba mindele oyo so to respecter bango te moye pe to yiba mayele na bango ezate tokoma koloba mutu mwindo aleki mundele na mayele ba mindele bakenda na mboka na biso bakenda ko yiba mayele na biso congolais bozaka lope le coûter wewe ke na tala bino kabonabi mayele ni na oboza
Non, ça c'est pas normal. Bandeko ta ba keku dans l'hôpital wana. Balobi azaki déjà à moitié mort. Ba fulu comme ko bima ye, ba docteur ba pamusi, ba pona ba sala tout ba chaye. Bonbon soki gaz soki ne. Ba chaye wana. Donc maman zalaki penza donc moye te ba bimise di banda, papa na sali lokola yende azui le devant, asole na docteur. Mais docteur alobaki boye na e bake bakangi cliché na mutu bamoni ke makile mataki na mutu balobi bosi boye na e biso to sala nyonso biso to koki ko sala pona ke mwana zala bika. Alors bozonga mende ko mbala lobi eta monela ki déjà ye pona ya moneka ke bayaki déjà na mutu azaki déjà ya kokufa ezala ka ke bazomika kaka ke magie ndeni bako sala pona. C'était difficile pona mama Moyindo ba convaincre yekuto ke tozonga na ndako docteur abi tozonga na 6h mama Moyindo alinga kaka lala kawana habite babi awa na kati hôpital balala te. Donc il faut bima na libanda hôpital bon na libanda hôpital okela la kana balabala boy eza na mona tina moko tozomona pe mwana te e bon ata so zolala mwana lali wana zoketa ko kengela na fenêtre zotala ye mais lali na balabala ba clôturer hôpital o salani. Donc mama Moyindo azaki obligé bazonga na ndako kozonga bazonga ki tango baye na tongo l'enfant azaki déjà kokufa. Mais mama Moyindo bakotaki te balobi eza pesa urgence bato bakokota te bande onanga tuka basaki nyonso ka yeba te après mobali wana koti tanga yoko yebaki akufi bazali na bato musu batikali bakompagnie corps sikoyo morgue eza wana te baketiango na morgue bayebisi mama Moyindo te en tout cas moyen okota lelo eza te mais en tout cas tomoni aza na ye afungoli misu apesi biso mbote en tout cas bi asenge eloko akolia tozonga mbango na ndako tosala mo eloko akolia toyela ye bongo wana okomona ye mama Moyindo peta mazuba zongi wana azaki mana mo esengo espoir ekoti nzoka nde mwana azaki deja ya kokufa bakomi na ndako basali sauce basali pe sauce basepe sauce balongoli pe mwana pembeni ye pa classé aye pa lié sikoyo ali bato wana siko bauta ikotika na morgue tango baye bakoki na bakokanga mutema te babandi kolela aye ko babandi bozo bombela na sango mwana nga kufi. Donc yango bomona ki azoki choc wana bazokanga ye azokoka te parce que na modèle bamemela ki yango sango bande ko ezaki facile te bozela muke. Total à moi extrait. Boza total à moi extrait à mama Moyindo. Ndengazo lela. Non, c'était dur. C'était pas facile. C'était dur pour maman. Ah, écoute, ça va. Moko boiza penza. Bazo kangaye. Ah. Je te dis, moi, volé. Ngambeli, on tout qui ngambeli, c'est fini. On tout qui ngambeli, comment on a sili? Moi, on a le ngambeli, ngambeli. Papa. Mais il faut que maman Benifa. Mboka mpaya kuna na Angola. Bon, toyo kasiko penza ndeko oazaki sur place pona bolo bateke mama la danoise ozalaki wana te ozorelater li solo comme si ozalaki wana pona bino bozaka toujours bolinga kaka koloba tali comme eza na oya oloba te bolinga kaka bocha commentaire moko boye eza na problématique boza to chesko ndeko ndenge. Have you had an accident in the last 2 years? Bolanda na bokebi nyonso to ndeko. Bolanda ndeko yeyo mutani. Yende mutazana
presque 22 heures. Alors j'appelle à Moindo. Il y a quand même tout comme ça. C'est ça, moi, ma télé, mais Bolanda. Parce que ces autres transférences, il y a aussi un transport. Il y a madame pour la hôpital, ça juste en face de la semaine tout ça. Donc, on est étape, tout le monde qui a bien été. Tout est en fait, ça m'a tout cas. Transférer, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un hôpital général à Kamamba. Mais il y a un traitement l'église a eu un pétrangol, tout qui est un pétrangol. La pétrangol, Bolanda. Moi, je suis c'est comme si on fait ça sous na pétrangol, le qui n'apprenda tout comme on va tenir, monsieur, taka nenga zaki bien te wana. Si, bah on va soigner donc bah, comme ça va soigner pas on mi ça va fou pendant on mi pas c'est pas le qui moyen, bah tiens bonbon, si toquer na que ça l'examen à venir attaque à tout par là. Docteur Alexandra, il doit partir pour travailler. On a changé de ce monde à Makila, donc à Sali AVC. Sali AVC. Il passe le moment après, on est obligé de se souder, à se payer partir à la bonbonne. Et puis, on a disconfiance, on dirait. Donc, après, c'est sur place, là, tu as été en bête, on est dit, la manne, c'est tellement super là qui, bah, tu es son, pour là, tu es jusqu'à table. Bah, tu es en bête, donc, on a la peine, on a vu nos noirs, et on a mis sur et bouché sur. Tu peux sur la main, donc, tu as bien, les baquets, na yekuna, bah, tu es en bête, ou, bah, l'ongolé, bilamba, nyonso, tellement, bisubelaki. Na biloko noir ya misu eloko moko ebandaki suko bougete moi makele les ana sima Bolanda le responsable na bibi nga moko na ye noko bano abano expliquer non quand les aggraves à ça AVC ça niveau normal donc c'est un étonné makila mais biso to sala musala biso ndenge senge mais tabik saka les anzam. Donc, on a docteur, on a fait donc surprise avec ce bien. Maman n'a ça, maman n'a pas. Même si maman n'est pas déjà bien, habité à côté, dans la pays, la pays, c'est là, on a bien été. Maman agité. C'est là, le banda. Docteur, pendant le sang. Donc, quand comme un hôpital à 3e, benga ki maman kota. Bah c'est que maman na kota bah expliquer maman na yeke ta ya mwana ezaki bien te mbala moko nde commence à comment ki agiter ba publicité na libanda mwana ka boya préparer to yebite so ko matito par là non comprendre déjà que non si to kendene ko tsheke na meto amufela ki mais tant moyen de zaki moins peu à former ces places là exact même si on va non Badbola banda sokola la banda intime katika la photo zo nganda matongo to yako ala konsola la ezati photo zo nganda moina insister kaka la na habité atola a résultat ba pesa biso information na to zo nganda to zo nganda ba 5 heures jiba no sushi OK donc si nous avons attendre tout le monde peut tailler ba non azar toujours tant que vous kuna na kila solena docteur bon non ça va la formalité pour voir le rapport avec Corona Maria Pia na mort avec boyo ka bien on sont les on ça la yépi moya on yebise problème c'est que tikala na one information nini to pesa pas moyen atikala na bana kwa mko ya kwa so on attend wana tamba eko zonga information nini ndenge ni bakoyebisa moyindo
bande ko ezaki difficile. Ezaki pasi. Donc, Nzambe, vraiment, mwana moko kaka. Eza nini bande ko nangai? Esali pasi. Non, Nzambalola. Kesenga na po sala mo montage mo ko wana po to lo. Kila kabaninga mawa. Selma yebe ke no namna mo ko ta kuna mo kutana docteur. Mais oui, c'est na ko kutana docteur ti a visite et déjà je sais là deux ans mais docteur a dit il faut passer le logo mo ya sous tous on a kuma ko passer le logo mo ya nino ane. OK. Tous arrêta nanya za quelque part ko to benga atindi nani Georges benga n'habiter bilo ba osala na excès maman préparer bilo ba so s'attendre que écouter déjà bilo les a plus tozonga to kende to kende zo moi na c'était moi na za bien ndena côté lié ça va par rapport neni petit ka kelo bina butu par là na mona na komaki poser tine tozonga na tozonga la fille montre qu'il est azole la moyindo kutu ntawo consoler swami tika ole nzambe sasa ezaki chodo c'est nga to ebiseka na posenga bon si to komena ndako komena ndako bino mo wa to seli balambeli su bino ale tozela batubaya ezaki na type monde mwalimu comme on entend la mingi na benga na mwalimu azoya tozela ya comme ça toza bilo tokeni tina ne batbayaki bautaki nini ndalile batwataki de minamor bakomi tout le monde a pouvoir supporter monsieur wana bandi la par là alors il comprendre que non moi na fali wana to 12 heures donc aroye bango na 12 heures on a eu salama qui wana donc il passe pour les lanaï en tout cas ça là pas qui se passe les hommes passé donc Nzambe asunga penza so Nzambe mena fa intervenir par ma moyenne pour choko akuter na ba maloba ba noko bimisa bana na butu ti to tambula donc on senti pendant que azo à perdre penza donc on a bien pour expliquer ça donc les pratiques avec des choses dans la lobby les années pendant vous artistes et comédiens ils sont en voilà sangani ni ces années bon ndenge zaka kuli moyindo komba moyindo le monde ya théâtre en Angola tina chassa azar quand même la sali trop sengela ki faut vendre toyeba tout ça pour toyeba nini to maintenant makamo ko wana ku faza bana ba artiste aza mwana ba artiste et puis avec petit mongo poli donc biso to ano benga biso ba papa ba non donc yango to vandi ko to me ka solo te ba nini to ko sala au programme moko na ikisa ese message par un artiste comme les gens sont au bazar au bazar et au bazar partout Brazzaville et ça message naibi sango déjà c'est écueilli ça m'écueille déjà partout donc c'est la photo na Kinshasa de bazar déjà courant ba dit que non tozana makambo donc to pouvez makambo na ngola. Voilà quelques explications bandeko nanga to komi na biso na suka toza vraiment na nini ya koloba mingi te et ça li pasi na mawa bandeko et ça li vraiment pasi vraiment mama zalaki donc pasi moya ko simba ekutu ezalaki te et ça li vraiment pasi o balobi pasi ya mukete yango bandeko nangai nyonso oyo ezali kaka pe ba makambo ya ba sous babenga ngo nini ba sous développement ya bamboka na biso parce que comme un garçon très jeune azana na fleur d'âge azana mukolote azana mwana kokufa boye non esali kitoko te esali penza pasi makasi que son âme repose en paix que vraiment maman na biso azwa kimia maman moyindo vraiment omeka kolongwa na Angola tango sopo kolinga to koloba na tiki mwana kora mwana nga na Angola na kozala ka kuna pa bakundi mwana na ngai me ngai soko tuni ngai mama sule baoba
na osenga yo longwa na yo na Angola ozonga na yo na Congo na epike na Congo souffra ki pe pa mwa mingi na Congo mama moyindo akoma ikaka bambasu bandeko batu pe bobwakela batu bambasu botika nanu eza kitoko te mama ngo pa mtu ambongo te ana epe riche te ana epe neloko te botika ya zonga na Congo ata Sila Bisalu ata Belle Vie ata Jérémie ata Dinana moko na bango bomeka kozongisa mama na musala na ya théâtre pona yeba kozwa ta mwa lipa mwa tondolo mwa lilala mwa maya komela pona lemsu famille na ebele bazande na Kinshasa emso komona kata bana ya ba grande sœur na bana bandeko na donc mama moyindo luka place oyo bandeko na ome komi bomate tamsu mwana na okomone benifa tamsu akena yepa ya nzambe me yo tango komi boma okay na satana mama kosala yango te pono yebi pa benifa keite benifa na tango tamsu akena molimo na ezopema na kimia ale yo tango komi boma molimo na bani kotelengana ekomi nyoka ekomi gorodo ekomi soso ekomi taba baba buki yango lisusu bale yango ti mukolo yeso koya okena lifelo pona pamba nzambe nda pesaka nzambe nde azwi tozaka na biso ka baleki nzela vraiment mama moyindo soki koyoka maloba oyo vraiment na ngai na kosenga après matanga zonga na yo na Kinshasa na mboka na biso okozwa musala na yo Belle Vie azaka mama motema munene akozwa yo ka na musala Sila pe alukaka toujours ba acteur ba actrice akozwa yo kaka na musala vraiment bandeko na ngai oyo bosimbi bamboka na biso Afrique bandeko boza na Congo ba ministre environnement meka kosala propriété na mboka ba malaria egi ba biloko ebele yango nde pesaka ba maladie nyonso bozomona ba souci bana mike ba komi na ba souci ya makasi ba souci ya vie kozwa ba charge bazozanga misala donc ba classe ba tangi pete ba mbonga minerval ya kotangisa bana pe malunge ezalaki te donc tango ba age yango ba biso tango tokoma na ba souci ya vie tokomi na mikolo mais bande ko na biso mikolo tango bana na biso ba koma na ba souci ya vie ba bana mikie parce que bazo ba iloko basala te soit azo boulena ke ko yiba na koma kuluna ou bien na sala kindumba bandeko ezosala désordre na kati ya communauté na kati ya Congo alors que tozana nyonso oyo nzambe apesa biso eza pays oyo le plus béni du monde ezali République démocratique du Congo mais bomituna kateme eloko ni ekomela biso bela ba diamant et bela ba or et bela biloko nyonso eza na kati ya Congo mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça boka wana diabolo azala kuna vanda kuna? Est-ce que biloko wana nyonso wana ba diamant wana ezaka ya nzambe te? Eza biloko abatu satana yibaka na likolo tango nzamba bwaka kai akitaka nango ayaka kochengo na Congo ou bien ezalaka nini parce que soki ezalaka ya biso pona ni to bénéficiera nango te. Vraiment salinga pasi komona mwana azokufa na 31 na bandeko nanga âge moko nazo comprendre te aza na longue vie akoy même ko baksa 60 ans likolo na ya kufi na 90 ans en tout cas isali mama pasi mama vraiment pema ezali nzela na biso nyonso tout malgré moi na ke avant meka ko raisonner ce qui s'agit que aux Congolaises au tikana na Angola mais so aux Congolaises te no senga yo zonga na yo na Congo ou s'en sortir na yo. À bon attendeur, salut. Vraiment, bandeko botika malam. Bo like, bo partager mission. Et que vous allez bien vraiment. Bo like. Et vous allez bien ma casse. Botika malam. Bye bye. Bisous à tout le monde. Bye. Nous avons congé il y a une semaine. Tant que vous avez une mission à Tongote. Bo se tracasser hein, parce que na la mukaka tongo non. Na bando tiango kana ba air moroboye. En tout cas, bo ando zwango toujours. Bisous à tout le monde. Bye.